Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Kanona bambote partout place bozwami la Kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba ka sentiment nazala fier ya oza muluba po eza guma kasi eza na prière nzamba yo kaka makasi te soko salango na chilu bezara kitoko makasi sananga jusque moi na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo Papa Sibou Mutombo leader à Pembe bambote na yo Georges Zunga tetela ke mafumbe bambote na yo place aux amis mon vieux Maman Madongo la patrona motema ya fiotingoma toujours dans l'I-Love na émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba to pesa rapport binombo yeba il faut bozala informer na mamunyo se do le kana na monde na ba masolo nengezo kende l'éviter sa gêne nengezo kende il faut bozala informer vous avez droit de savoir lelo na émission vous avez droit de savoir j'espère bison sotoyebi testament Testament tozolo ba ya Nouveau Testament Testament yo batanga après mo wei soka zali susute soki na rolo ba papa to mama zali susute o benga mina kombo ya mo wei mukanda o ye atika kawana ke bien nanga kingani na tike pa nani yo ba benga ka testament biso soto yebi toni ni o mutako yiko sala testament Testament va forcer à mututé. Testament va volonté à mutu. L'histoire na biso lelo ezolo bela boye. Eza na couple mo na Belgique. Moi sina mobali. Moi na moi si wana ami botela déjà ba na mi balé. Moi ko za na 18 ans, moi ko za na 15 ans. Maintenant papa na biso baza na ndaku wana ndenge babalani baboti bana mi balé lisusu. Toloba nanda kwa zalo kwa na 4 bana moko wana na 5 ans moko wana na 3 ans bande ko balandi papa na biso ba faire ninga sala kanza masunga ki etambolaka aza mutu ya mayele soka zui moi 1 franc asali makasi aye kotonga na Congo to asali moi likamo ba munene eloko moi munene soko tsambongo tant non lo ba bozo comprendre déjà balandi biso no so ya Congo Check Check TV mais et ça va n'attendre papa le bil boson en normal première fois tant na salle à faire mon boy darling simbi pena dans une on habité il faut na tonga flat na Kinshasa mais flat ça on est na on linga na tongelango il faut za ba côté ya ba ville kuna fona somba le pa na ville atindi pe moi si aye Kinshasa moi si pas sali makamunyo so ndenge ba yokane na mobali na ye atiki pe plan nyonso bazotonga déjà lelo on est tozolo ba flat c'est tellement normal. Retour à moi si n'étant voyé na poto abina comprendre te ce qui va cotiser ma maman ben na Kinshasa place à Kenda qui ou bien ni maman avant ici mobali ba lali pena na 4 sa butuko ala musi mobali avant ici oh non papa nene totambola na vie liwe za lokola pongi mais titi mazo balancer les biso malgré tout YouTube déjà a commis na moi ba makamu na yeninga lingi to ko chelongi ya mutu te mais mobali apesa ki photo na ebande ko balandi j'espère to bombi mo elongi pour un respect pe na ndenge YouTube ezokendele bandeko botala nanu âge na bango mibale wana baza nanu ba jeune so to ko chango bongo baza non ba jeune mais alobi e kamusinga darling moi sinanga la musinga na sina lalaki abisinga lobi liweza pongi abandi côté yanga ce qu'on a compris na tuninga lobi oyoki sango na lié poison ou bien oyoki sango ke liwa na ngeza lobi bien ndenge nini ote na nenga mabete est-ce que testament mutasala rango karapo soko lingo kufa mobala abi na yebi ke basala testament te kara soko lingo kufa testament eza so na kuyi kolobeza consentement ya mutu ndenge nazo vivre na vie na lingi ke nyonso yanga lobi nanga bana na ngai batika la ronyo kwa mate ekoti sa trouble te entre famille na ngai to famille ya mwasi na nga to na bana na ngai ezaka bongo normalement et pas ya mwasi alobi te alobi omoni ndenge to si to boti bana biso mibale il faut ça la testament pona yebi te ndenge na monelaka bandeko na yo wana ya mwasi wana
surtout ndeko no moi ça lolenge na moni la ke mukolo kokufa akoki ko tchanga mal à l'aise surtout que tozana mboka moko tozana na Belgique mbala bi pourquoi yo comme pesa ba idée ya mabebo testament na rosala ngo mukolo nga na kolinga mobala bi nazongi na pongi na lali bandeko lobby na la muki bon ozo solisa mutu aso kipe yote na mona ngango pe bon ça normal peut-être siliki na ye na bongami na zuna ke musala kozonga na nga na zongi retour na nga na yo kuta vraiment ko position de na tikaki ndako ezaka bongo balambi te loko te na yo kuta bana bavai na bango na salon bazota la TV na koti na chambre na bimi na kuti mwasi to mama bino akewa mwana na ye wana ya muke ya 3 ans ibisi abandi ko expliquer papa mama lobi lokola yo lingi ko sala testament te oza na confiance na ye te ye pa ko linga te ko vana na mobali o asmisale na testament te on ne sait jamais tangu nini mabe ko ki ko koma ya lingi te abima perdante. Quelle idée mobali abi darling na sambite lokote na vandi lelo déjà presque 2 semaines tozara susu na mwasi na nganda ku mokote bana ne wana mi bale wana wa mi botela mbali mususu balandi mama na bango atikeli nga bano to bota na ye na 2 semaines wana nazozela ke aya ata ou bien tozana bandeko na Belgique babenga biso bavandisa biso eloko teti siko yango lobito sa non analyse na plateau ya vous avez droit de savoir phénomène o nazo yebate soki eza phénomène nini ya mitema ya basi ya leloyo ndenge bakomeli azota la bolingo tozala ngo nanu te azota no d'abord ba bien metiti masoko ki ko fongola balandi nyonso ya Congo Check TV bamona ba invité na nga na zala bango lelo na plateau bazo intervenir lelo na lisolo na biso lelo vraiment zo pesa pasi likambo na testament o ya boula yemba testament bande kona ko tanga na kolela mama lingi testament eko mama nako banana bilimbi bonjour la canonne mona ya liboso na ba fan tout bazolanda yo ouais bambote nanga vraiment ebele na ba fan tout au balanda Congo Check ya notre boss papa Sibo Mutombo leader à Pembe place aux ali papa bambote ebele na pesimbote na Kamela Kabamba le cœur de l'homme puissant sans oublier sans Odacosta ya ngaya kati bambote ebele. Merci beaucoup Bilimbi. Karine Diwa bonjour. Bonjour Darling Love. Merci. Mon ayo ya liboso na ba fan tout mon anga liboso na ba fan bazolanda biso na Congo Check na pesi bino bambote belé na mon patron Mutombo na pesi pe mbote mingi merci. J'espère bolandi vraiment lisolo na biso ya ndeko mwasi ndenga lingi ka nde papa na biso yemba testament na kotanga na kolela mama na biso lingi mobali na ya sala testament alobi on ne sait jamais liweza lokola pongi po aboyi lobi bana na batika la ko souffrir nako bana bilimbi analyse d'abord et pas na yo peut expliquer biso nanu to bana nanu hein introduction na biso to bana nanu testament munta ko ko sala ngo temps nini est-ce que testament il faut baye bisayo ou bien nini baye bisayo ou bien ba forcer yo ou bien ezalaka avis ya mutu yemoko posa ya mutu to ba consentement ya mutu nde akomaka na besoin ya sala testament analyse d'abord et pas na yo non qui vraiment mabe makasi na motema pour moi si ya bongo vraiment ali misanga testament basal saka mu testament na makasi te mutu mususu akoza vraiment azana ba bien na ebele munika avandi boye azui papier asali testament ye moko testament papa asala ka ye moko asala testament na mutu te accompagner na mutu po asala testament na mutu soki ki azo bela makasi wana bengi bato asala testament mais soki azana makasi na ye asala testament na ye moko ou bien na avocat na ye azui testament ala kisi avocat nga sali testament mais soki ke mutu azui na temps ya kosala testament te malgré ke mu asala bambongo na ye yo ko bana kosala sa mutu ke yo sala ka testament te ozana faux esprit pe testament ngozo senga kana moma o soki bosali moi likamo mo bo eresir mbala moko bandoko bisa mobali il faut sala testament ah maman obike makamunyo solobi na kana likamo ko esalinga passe likamo esalinga passe ezani ni balandi ya Congo Check moi si à se permettre ya ko quitter ndako ko boye ko lambela na bana na mobali
pour mobali asali testament vous trouvez ça normal? Ce que moi je suis azoloka que mobali asala testament abo mobali naye pe testament moi je asala testament na présence naye abo bana webisa mbali nini koma boy tant mobali akokomanase akwiti ya bolingo lobi kuna mobali akufi a récupérer babiloko na ye nyonso oyo akomi na testament eza pena faux idée. Papa na ngai ya mobali nazoyebisa o boye boya eloko wana ti mokolo lola na mabele kosangana soki ke mutu aliboso kokufa asali testament te ekozala yo ezala yo. Merci beaucoup Bilimbi na kozongela yo Karine Diwa analyse d'abord et pas ina olandi ndenge Bilimbi alobi papa na misati ka kosa testament te aboya analyse d'abord et pas ina yo est-ce que idée onde kona biso mwasi ya sengi mobali na ye asala testament eza mabeto eza malamu? Pona ngai idée wana eza mabete idée eza mabete parce que moi sinda yebi ni ba vivre na mobali na ye ayebi ba secret nyonso mobali na ye ayebi biloko nyonso bazo somba na o bazo sangisa na o baota ba kombo bana na o ba okabola ayebi bien ide testament za mabete buka tete testament za ka ke so mobali moi ça si mobali na sa testament nde alinga boma ite abome pona na za mobali na ye testament ba sala ngo peka ate ke poso muta komi maladi makasi nde azu papier na bika komo sa testament te eza pona ko préparer vie ya bana wana lobi poto mona na ba famille mususu bobote même sous 10. C'est mec qui n'a pas de caractère bande kwa mobali naï avant d'avoir ma ministre pe ayi ba caractère moko na moko peut-être mobali a reçu appel makamba testament a autant on peut cater et on moi ça a proposé mobali a forcé était à proposer habito ça le testament ce qui moyen kozala au ça dit testament pour gagner la vendre na yo gagner na ba bien nos tozala nango pour eza ba bien musu pe mingi eza na ba ça l'effort pesa ya moi si moi c'est pas au contribuer na moi mayele ke mobali na to somba au pesa la boy tout ça la au pesa la boy mais ça ma bête idée testament tout quand la monde ça m'a bête parce que moi ça c'est une bonne idée ya ça mobile que tout ça la testament pour ba bien au lobby ou ba ko kabola ngoke o eza ya bana o eza ya bande kuno et le but que di wana kati ote mobile selon explication ndenga pesinga lobby souvent alobarana ye nango mais tout repene za ki tant moi ça kitikin yemoro aye kosala ba projet ya yelaki après kozonga 2 jours après ne commencer à la musi mobali na pongi pona koyebise ke e comitant faut ça la testament quelque part et place soit on dirait moi si pas kenda ki mbangu ti yakimbangu ti moi si mayele te dans les gars moi si mayele akimbangu te mais oui yo ka papa akati e pongi te oyebi ke moment o eza moi samba ba sola eza ba r1 ndio eza ke mbala za en temps libre rosola na moi si na ye eza ba moment là eza la katikata butunde mobali moi ça fongo ala musi mobali ne papa na za besoin to ça la boue puis la boue et ça temps ndio ya rosolo là peut-être pendant la journée baza cambrier moi ça mobali za cambrier na musala et puis soit zone de retourner na ndako mo ba dérangement bala ba so temps solaté et ça r1 bien pour ba sola mobali na ye pona asa la testament mais ça m'a bêté est-ce que testament ko ça soit bi ke mobali na ça testament pour nga télé poison kufa OK pour ayebi mobali ne nga zala kai ba bien o bazo partager na ye o bazo somba na o eza ba projet na bango pour eza bande ko mbali mususu tala o mona ba onka na longi boye pour le so mbala na tika zolo likolo ba changer le caractère ba comme na ba façon on revivre et comme ba mo point moi non tout le monde indiqué ça mon ndoko na bisote on dirait mon intel au sala ki kindumba ba mo kontelo ba blom su o sala te na vie mais c'est le moment moi ça zui idée malamu merci tante na ido zui eza idée ya malamu kaka mobali nde moto akufa liboso mwasiwana non bo tala kwa appuyer loko mabete Karine nazalaka bien te na plateau so moto zo appuyer loko mabe ozomona zela nazolo baboy la canon liwa moto ebi liwa ezanzambe ozomona ndenge bango mibale bazawana mwasa ko kufa liboso oki mama tozolo bakayo aba eloko esalinga na pasi ezaboye yo awa ye ko sala musala nyonso batindaki yo batongi biloko nyonso c'est bon kozonga oyo ozozonga kaka ke ozongi poto ola msambaye na butu après 2 jours ya kokoma na poto na butu la msambaye la mukana no moment ya ko sala testament yango est-ce que vous trouvez ça normal? Ça c'est un DD otiki ndaku na yo otiki bano lambeli bangote pour le kamwa testament c'est que on a pensé que testament kaka soki salemika boye malamoko mobali pe akufi tu te trompes papa nana ebiso ke après testament na ka mbala ko kufa non eza po na bongo te
Bon, ça testament mon bala kufa pour nani. Et ils ont mon alingi mobile ne mingi, alingi mobile ne mingi. A hôtel à venir à bala ne lobby. Papa. Oui, pas de mobile bazar. Yo pourquoi zo tchaka bande ko mobile? Yo ka mobile kufa siko. Oh, karino ko non, a kufa te. Na place ande ko mobile. Est-ce que yo vraiment mobile moi sinanga aba no bisanga yo sala ka testament siko. Sala ka testament siko. Nandeni. Oza sibo bo manga tonini. Côté yo kanga malam akokufa te au nom de Jésus parce que moi si wana azo protéger mobali na ye azo protéger mobali na ye ba bien wana boy yo ndimi ke lelo kufi ba no batengena na baba la ndeko na sibilo no sakangi on komi ya ye to lo liwa te parce que eya kakaka mobali ya batu oh yo chana liwa na via mwana mwasi wana yo sana mwana mwasi de non ndenge sabo ye le lorsque moi ça n'est pas koufi nenisco un jour au pesa mbalo na idée que ça la testament peut-être dans la cantine en hôtel asa pe non asa moi si na ye moi ça doit contribuer na ba idée na contribuer na ba projet à testament kaka muto pena asa pena marié na bana na ba bien asa la testament te yeba ko banda lelo ke mutu nyonso mona kazana na bambongo asa na ba vie bien asa na ba conseiller na ye asa ba mettre avocat na ye yeba kenenga bazara bakosura makamyo sa testament mais ezala obligatoire te pas moi si na butu oh miye la muka sala testament kola muka nanga bambata okozwa banana yo papa kana s'il vous plaît monita mubande ko ba pesa ka ba masolo na bango nde papa la biso pesi li solo oh lelo ezaki moi si na ya quitté ndako déjà 2 semaines à propos pour papa boy ko sala testament ezaka ke non to ça non analyse dans na kimia to luka non to arranger ngo un peu na kimia a ozaka wa tribunal ngana benga oza tribunal po tozawana yo avocat ye az avocat tozana po na ni to luka solution non que to ya repanza foyer na bango couple na bango po libalo eboti bana ezaka vraiment pas si po panzana bilimbiye to ke non d'abord malembe les 31 décembre bandeko ezaya koyinda les 31 décembre bandeko ezaya koyinda na Allemagne na ville ya Aachen les 31 pour les bozanga te partout o bozali na moshengeli ba ngate o bozali na Cologne o bozali na Liège o bozali partout bozali nzinga awa ekesala mawabie bandeko les 31 décembre bozanga te donc soki nanu omona makambo te le 31 décembre yaka ekesala donc opesi mbwa aboyi ekesala mawabie nalandi argument na yo ndenge ozopesa propos na yo ndenge ozotenir mais quelque part pe on dirait maman na biso azalaki na raison po azomona aller lelo sokotali na balabala oromona mingi ba fazer so la neli ba histoire na bango ezalaka bien papa na biso akufa tata mwasi na biso abengana mosusu deja nga na zwa émission ka na Congo check maman na papa basala accident mais tata mwasi batikala na ndako na bango bengana bango lelo baza ba fazer na victoire quelque part pe ko mange bango kutu baza na moi chance baza la poto mais moi ba bien na bango wana eza ya ba parents na bango et ko manquer bango kaka yango mama lingini nyonso ezala déjà en ordre non que beaucoup filelo moi sina mobile botiki peut-être libota na bino na trouble bana na bino batikali na trouble yango nde mama lingi asala à éviter. La connaît s'il vous plaît côté la maman ana te pona zo. Non na côté lité na minga na za naître tant on peut sali solo et quelque part oza boyo pesi ya yo nga pe na za droit au contredire yo msa na nga yango nga na ko yo sa position na nga na plateau te na zo côté la te. OK merci. Omoni tango zolo ba ke maman koza na raison. Omoni poto soki ba boti mwana yo yebi. Mwana na za na compte na bango yebi. Bafongola bana bango ba compte na banque ndenge bazawana na poto lelo soki papa akufi muto akokende kotele makake o nga boye mundele azalo kola bisote
ozomona babuzo bana sala maka awa na Afrique awa na ba maka munyomo ya ba kutimi na bino awa na Afrique na poto ko sala erreur te ke papa ko fio papa le ko konake na benga na bano na lopango o sala prison ozana droit wana te omoni me bande kwa na bazo vanda na poto place mibe ko aneza mwana mwasi aza motema mabe mso papa ba bio bazana ngwana kini yango sengi papa sala testament na lobi boy la canon mwana mwasi bozomona wana aza motema mabe soki bokondimela nga lelo te papa wana sali ka testament tokozonga lisusu na micro ya Congo check tokolobela likambo soki bozana tembe papa sala testament tokozonga na micro tokomoloba déjà corps na ezana mort papa bilio kanga elo ne laksa ke so testament la butu ale après 2 jours une semaine papa on a kufi ni ne laksa siko yoka eloko zo lakisa yango intention mwasi azana ngo Yakoboya nano libala kotika bana oya azolobela ke faut ko protéger bana abosani bana wana ke azo protéger bango na testament atiki bango na nzala lambeli bango te esali déjà 2 semaines occupé bana te atiki bana wana na ndako mobala zokende musala bana batika la bango moko na ndako o azoloba ke azo protéger bana te azo protéger ba bien na ye azana ba avantage il est comme liboso yami balé ezake azo tsa mobali show chaque jour ka ki asala testament ozomona wana eza pena ba épreuve ezola kisake ndenge sa bosoko sali kaka erreur o signer kaka ke na signer o tie mokoloto na yo OK mokoloto wana seke ndeli wa yo zo signer parce que soki ezalaki pona bana ki azo protéger bana ye kotika bana wana pendant des semaines la kanona tayo moko oyebi ke ozotele papa bilioka atiki bana na kapona kanda atiki te po bana na atiki bango abike libale silo rambala wana komi problème non pour le testament mais yoka papa asalié mabe basi mabe pena moi c'est soit sala erreur ya kobimaka na ndako jour moko azongi mbala moko mobali nanga vraiment na bimaki na kanda mais to ranger kaka mais mobali selo est l'autre côté est-ce que tu peux comprendre tu comprends la gravité elle comme moi ça sali ya kotika nanu bana na ndaku pendant 2 semaines yozo yoko bisanga tala na benga na batu na plateau ndena za ao nalinga buzo bili oko benga na mutu te na plateau toza analyse toza ensemble na permission no mo mukepo na moni ozo matamakasi karindiwa olani nenge bilimbi ya lobi mwasi waza pour ça protéger bana ndenga zolo bana quelque part pe maman na biso na faute au Sundoli bana pendant 2 semaines, ok, on abandonné banananda. Dans le love, mon immense soina, aza moi si ma bête. En tout cas, félicité na idée au azupo et ça en bas mi na poto baso pe idée au te que mba na sala testament, à sala ngote. Mais au lieu de bas ko na minute mobile à cause de la ba avocat makasi, à cause de la ba conseiller moko boya makasi. Mais ndenge za bongo, so déjà moi si na alobi likambo moko boya mbala mieux placé à royoka parce que aza moi sinaye au moins des abongo aza mos ne fa yokela ya obligé ya koyokela ye soka kitaki ndako pendant 2 semaines akité te pas le aboya mobali na yebiso ka boyi mobali na aboyi yete eza juste kanda mwasi mususu na ndako zela dans 2 semaines wana soki kotisiko azuka mwasi mususu azongisi na ndako osani en tout cas ça ngote l'autre lobby parce que ayebi déjà ba projet nini basala bon mwasi na mobali aza ba projet ba bien nyonso za maboko ya mwasi wana apesi yango pe azala gérante nango po lelo bana le so yela kufi bana ne ba hotelinga aza poser intérêt plus ya bana na ye basala bien lobby azupena sujet o apesi la canon obi passe azanango likamwa liboso yami balé atali na no pena ke premier jour deuxième jour une semaine et coquille toketi 2 semaines et coquille tant apprécier sujet o est-ce que obi makanisi mobala azana wana mutu na ye ya likamga ya testament ton non qu'on se dise la vérité s'il vous plaît hein likamga ya testament ou bien il y a déjà presque oui et ou bien il y a d'autres choses ou bien il y a problème sous caché na katiwana ou bien c'est likamwa testament. Parce que mon bala boy ko sala testament toi tu te permets à kotika bana oyo zolo belawana c'est comme ça na bolingo bana wana te tantine otika bana wana o kamatinzela ok 2 semaines wana oza wapi mon bala ibi place oza papa bilioka mon bala ibi place moi nazala ko luka et pas ko mon et puis d'ailleurs o lukite moi ça ozonga pourquoi ozo mon oza grave so moi ça si mon bala sala testament mais mindi ndaza bongo ko benga pe moi sina ya bando sala testament non na ko peso kanate papa parce que ça idée est bien silika mala moko s'il vous plaît
S'il vous plaît, Bilimbi, pardon. Tant que vous avez fait ça, conseil, il y a bien la réponse exacte. Non, que tout ce comme Europapola, Bilimbi Balé, Boza Batou, Boza invité à intervenir aux endroits Europapola, Mbatate vraiment, Bandeko vraiment, bon comprendre Bilimbi, il y a toujours l'icolo, à l'ingarate. Banyokola mutu mupanzi ya mwasi alingaka mobala nyokola mwasi na mupanza ya mwasi alingaka mwasi ya nyokola mobali lelo testament eza nango likamoko ya problème te quelque part so tokoki kolobela po tomoni ba réalité belé na mokili sans que mutu so mona tiki pena bomengo comment oka pena mutu munene boye aza mutu munene atangi classe comment akufi bo atiki testament te mona ba famille ezokota vraiment ba désordre makasi et là vraiment nakoki koloba yango na bilimbi to comme déjà presque na fait ya analyse na biso conseil ni nozo pesa na ndeko na yo ya mobali po asa vraiment ndeko na yo bazate ke si bakoli ni te masa na yo vraiment conseil ni noko pesa na ye na likambu oyo ya testament lelo na minute oyo couple na ye et komi vraiment na trouble makasi ndeko na nga mobali balandi na biso boskizenga po nazaja na kanda boskizenga ndeko na nga mobali na ibisio boy ya mwasi wana te mais aux na insécurité pourquoi likambu kaka ya testament oyo boy ko sala testament mwasi azo boya yo alobelo te ke na boyo yo apesi ba signe o mwasi aboyela ka mobali akite ndako asundoli bana oyo azolobela ke no faut bana obazala na sala testament pona bana na biso aza na posa ya bana wana te aza motema mabe aza nde na posa ya ba bien soki okebite okolia nasima tokozonga kana micro je répète encore mes paroles tokozonga na micro tokomolobela likamona oza sous invité ça c'est 2 3 côté ake oyebite basi bakomo kota bikota kota trop akoza la kota yibi kota na première fois babi ndengo zokende boy nyonso ko yebisi akondima azonya yebiso sala testament yo pe osambela kanzame na yo biloko bongo nzama protéger yo amoni ke simite nda siligiri susu de semaine wana azonge pa batu na ye wana ke sala bisala sala na ye keba zwa pena bible liloba ya nzambe tanga katongo midi pourquoi parce que nous avons mutu moko azo protéger biso c'est Seigneur Jésus-Christ nde protection na biso tanga ka liloba nzambe tongo midi pourquoi bible zoloba bien ke bokoli pena biloko mabe ko sala bino eloko te c'est ça la parole de Dieu. Alors concernant opesa yo ozana insécurité belela nzambe aya ko sala au secours parce que azoloba invoque moi je te répondrai belela ya sala au secours na vie na yo soki osala erreur okokufa ponanga zwa bana na yo soki ba famille na yo baza zona bana na bakena na famille obi ma place wana tango kozonga dans 2 semaines akutanda kwa na vide total skosor na ye kozalani amo tema mabe makasi mwana mwasi wana amo tema mabe mais likambo bolingo nako bisete ke boya pona bi bolingo neni sala pasi so boye azala moi pasi vraiment na linga te mutu asala moninga pasi. Merci beaucoup Bilimbi diwa to komi déjà presque na fait ya analyse na biso conseil ni noko ko pesa na papa na biso ndeko na biso mobali o lelo vraiment foyer na ye eza ya ropanzana likolo il y a problème que moi salobi na ya sala testament conseil ni noko ko pesa merci darling long rap conseil nanga eza pour na papa o conseil eza que moi si wana zaka moi si na yo malgré o eza kanda atika moi kanda po ebika biso basto za moi ba capricieuse ebika na sa moi bopo mbani nanga kila bondelanga eza ka kanda mama papa ndeza bongo moi azaka moi si na donc ndeza bongo sala testament papa eza pour na bien na yo en tout cas sala testament na encourager ndenge moi ça proposer pour na testament sala testament pour le long ndoro monongo le long monongo de suspect que moi ça nga bomanga a bomote asa moi si na yo place bobanda to yebate na niveau bo komeli pe to yebite donc azaka moi si na yo donc article ka moi si na yo papa conseil gratuit sala testament nga azana témoignage moko mundele moko mesotof wana auto ku fana ki chassa a pour na nini na tela qui est poison pour na ba bien
mutatilie poison ça moi nani ya liboso ya vie banda vie moi net bosa tilie poison pour na ba bien pour le kola lingi moi ya jeune fille abotelier moi na mobali moi nani liboso tilie poison lelo ba bien nyonso ke pas moi na mobali bana boti na sima ata moko so été différenté mais eza elo comme malamu moi ça a pesi a proposer yo ça la testament pour eza pona bien na yo na ya bana na yo comment on grave te eza te ke ne pas nganga ne papa bila lobi ke akesimba kisi moko boye po aya non eza kisi te za bolingo alingi o mingi elo ni laksa ke moi ça na nga bomo lelo to lobi boma yo te asa na intérêt boma yo te poza mobali na ye ba projet bo sala rabino mibale mapango tindaka ke ndoko somba sombaka soka za ki moi si mabe ango ta lupango la détourner na kombo na ye moko mais atina kombo na bino na ya bana po mona ke asa bolingo na yo papa sala testament ko zongo grave te ko zongo problème te asa moi si na wana baza bana na yo po lelo so bana ba komba faza na nzela ba ko sekande yo papa na bango za ki na mbongo tale lo kufi bana batike na balabala boy bande ko ne ba boto lupango to camarade mo boy a détourner mikanda lupango na ye komi ya ye pour moi c'est sa première conseillère ya mobali pour mbali d'abord ko akoko oyoka mama na yeti ndeko ne pe oyoka te mais ayokeli mingi mwasi na ye pour ina sa première conseillère na yo donc papa sala testament eza nango ya kubanga te et ya te ke pa ke ne panganga alinga bomanga non eza bongo te sala testament merci. Merci beaucoup Karine Diwa bambote na yo na baye yo po tozoka bwana déjà. Dans l'ingaza na bato pesa mbote te naza bato pesa mbote te na pesi mbote car na bébé na mère fille na moi na ngam su Israël Maya na petit na ngam moko boy gloire na ngake mingi na yo pe darling love na pesi mbote na bébé na biso Carios na pesi pe ba gros bisous ba oyo ba sepe na ngande nazolo balande na porter un plus na émission oyo numéro nangezali plus 243 89 60 89 278 plus 243 89 60 89 278 merci. Merci beaucoup Karine Diwa. Bilimbiye, to comme na biso déjà na suka j'espère déjà suis au pesa qui déjà conseil na pas yande ko mobali bambote na baye ayo. Avant na pesa na bambote la canon mbala sima Karine soko côté muto azosala makambo boye na plateau to aussi ça no émission te so ki émission ko sila c'est que kozana na plateau te. Merci beaucoup na batoto balandi biso bo me kempe ko kozonga ka batu muke bino batu bosala ba makambo ya mabe lokola mwana mwasi oyo ya ke oyo bisa mobile asala ka testament ndengi yo lingeli testament basala kango bongo te. Merci na pesi pena bambote nanga avant na pesa bambote numéro nanga téléphone ezali plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 page Facebook nanga eza Billy Mbiye to benga na toko mana et ça la bien bambote nanga vraiment na pesi na papa Sibo Mutombo leader à Pembe place aux ali papa bambote belé na pesi susu bambote nanga et pas à Sanzo da Costa na pesi bambote nanga et pas Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant moi si mukuse aliki milai na valeur tali moi si qui sentiment moi si aliki mukwa makoso na ku moi si aliki chiffon na pété bato belé boko mo lobaka ozo boka boka eboendeni na émission o ezo ya na koyebisa bino pourquoi na boka kay mingi boye na boka susu côté la mama makante ses propres place aux ali bambote belé Hervé Kungu place aux ali pena bambote belé mobile ya batuya i get sala merci beaucoup nayo lisusu la canon dengo ondimi lisusu beng sanga na plateau na lelo mais à la prochaine occasion beng sanga na plateau na bato ba pe nga candidaté po bande onanga bazolo bakana za toujours méchant mais na la méchanté merci lisusu na metiti manasima ya caméra mobile ya nzoto mike wa sala rege botala katala kabiso merci vraiment. Oh, merci beaucoup. Tu as déjà presque un affaire. Analyse na biso ya lelo to ngato sa likambo na testament na kotanga na kolela maloba ya moei. Oh, maloba ya boule. Et papa na biso j'espère Rolanda vraiment liso na biso parce que Rolanda ka Congo check aux appels moko ya ba abonné na biso et ça qui nga bien tango fongola ki monter ma popé sali solo na yo Congo check émission vous avez droit de savoir to panzarate to yaka na pona robongisa ba couple ya batu ba famille ya batu ça dépend ya lisolo oyo o pesi biso lelo oyo boluka bo arranger yango libalo e boti bana ba panzaka ngo te po bana wana nde ba kokoma vraiment na pasi makasi. Un grand merci encore à mon boss, le big boss, papa Sibo Mutombo leader à Pembe et papa Azamute emmené le stade de
martyrs. Merci papa pour la confiance et bambote encore l'honorable papi Zila na France wana Dr John Maonzo vraiment bafana darling lo bosé belé makasi bon renouveler et que ça là vraiment bien makasi bozaka branché na chaîne Amino Congo Check TV boza décide merci encore notre réalisateur Metiti Mao ça qui est toujours bon mon abisso bien boyé makasa Metiti Ma to mon ani check les 31 décembre bandeko ezaya koyinda les 31 décembre bandeko ezaya koyinda na Allemagne na ville ya Aachen les 31 les bozanga te partout o bozali na Moshengeli ba ngate o bozali na Cologne o bozali na Liège o bozali partout bozali nzinga awa ekesala wapie bandeko les 31 décembre bozanga te donc soki nanu omona makambu te le 31 décembre yaka ekesala donc opesi mbwa aboyi ekesala mawapie Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.